Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issume comment nango perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend ya herbi pa nyonso bozomi bozolanda biso na ngonga oyo na ba etando na bino na ba télévision na bino na ba ndaku na bino partout vous êtes dans le monde et na chaîne na bino bomesana kolanda 3 Exa Production TV, la chaîne des références, la chaîne des découvertes, la chaîne Oyo et Salaka Bino bo découvrir ville ya Kinshasa pe Congo Mobimba et Congo de la République. Merci à l'ingénieur Augustin Kaninda et les Moulouba les plus civilisés au tout na sima caméra. Merci na baino Sobazolandangai papa Sano Bakalanda Kuba liboso ya betando na bino et belé bozomi tuna tozali wapi. Tout d'abord on appelle bino ba meilleur vœux bonne année 2026 na baino so oyo bazota la biso et na abonné na biso nyonso bo s'abonner, bo commenter, bo partager. Alors et belé bo tuna nga papa Sano tozali wapi. Ah tozabongo na commune ya Ngaliema. Tout abongo na commune ya Ngaliema justement tout abongo na quartier to mesana ko benga Ipene to benga ngo mingi na kombo ya Ipene donc quartier wawa quartier Ngomba Kinkusa mais eyebani mingi na Ipene donc Ipene azali ayoka na makasi koleka quartier Ngomba Kinkusa donc toza awa et na quartier Ngomba Kinkusa na commune ya Ngaliema et to mesana ko benga Ipene awa toza bongo na telemina avenue Masikita to tiki avenue Marine donc toza croisement avenue Marine Masikita nde toyelelo to visiter ba avenue oyo ezali kotoyo et na quartier oyo et awa surtout na direction na biso ya Masikita nde toyo ko faire découvrir bino bo to visiter ensemble le ngona bino ba avenue oyo ezwami awa. Voilà, merci beaucoup chers internautes et to continuer à suivre. Voilà, Totiki et avenue Nabiso, direction Nabiso, Masikita et Tokoti après Marie, avenue Marine et Toye, Tolandi, avenue Elandi et Tozo Pesabino Kombo et dans le lotoye banangalie matu banangomba Kinkusa et toyende et panabino bana Ipene banangomba Kinkusa et toyende et panabino lelo et pona ko découvrir bino ba banso bo voyage bo kenaka la ba 10 ans 15 ans 20 ans et 5 ans 35 ans libande mboka et bo découvrir voilà avenue Suisse. Donc awa tozali bongo na quartier Ngomba Kinkusa et Ipene et direction Masikita awa tozali avenue Suisse. Donc vous allez avenue Suisse donc Suisse ouais à potote mais Suisse y avenue donc voilà vous allez avenue Suisse donc voilà merci et na bainoso bozo talabiso merci nabino bainoso bozo landabiso bozo talabiso partout
partout bozali bino ba nyonso bolingaka mongongo na nga bolingaka voix na nga napesi bino bambote pe bolingaka ngai moko en personne et napesi bino bambote ba meilleur ve na bino bipai nyonso bozwami bozotala biso balobi abonnez-vous et bo continuer toujours ko s'abonner bo continuer toujours ko pesa biso toujours confiance awa na 3 Exa Production TV parce que ezali chaîne oyo ezali parmi les meilleures chaînes et il y a référence ce que lingo mona Kisasa olingo mona Congo et oyo tikakala okenda libanda ya mboka awa kaka na 3 Exa Production TV nde okomona Congo okomona veni na bino okomona quartier na bino okomona commune na bino okomona province na bino okomona village natal na bino awa na 3 Exa Production TV, la chaîne des références, la chaîne des découvertes. Voilà, merci et à vous tous bozotala biso bozolanda biso topesi bino ba meilleur ve ba bonne année 2026 na bino elongo na Nzambe oyo abatela kibiso uta le 1er janvier 2024 et 2025 et azomema biso le 1er janvier 2026 donc et dans quelques jours awa et tozokota et na 2026 donc merci na batu nyonso oyo bazolanda biso. Voilà et je vous rappelle encore que et awa tozabongo na commune ya Ngalema quartier Ngomba Kinkusa et na commune ya Ngalema mais mingi Ipen voilà mingi Ipen donc yebani nde Ipen donc Ipen mais ali et quartier Ngomba Kinkusa donc ezali bongo quartier Ngomba Kinkusa voilà et ville de Kinshasa commune de Ngalema et quartier voilà Ngomba Kinkusa qualité tout que voilà donc mais biso to ebikaka mingi belé ba ebikaka navandaka na Ipen ozana Ipen donc oye ke nasango kaka Ipen mais ezana quartier ezana ba quartier nango ezana numéro ya matricule et il y a plaque plutôt donc ndetsa tozana quartier Ngomba Kinkusa donc na avenue Suisse awa na commune ya Ngalema nde bana avenue Suisse bino ba nyonso bobotama na avenue Suisse bokola na avenue Suisse oyebi avenue Suisse oleka awa na avenue Suisse omone pa na bino o découvrir pa na bino o découvrir résidence na bino ya famille et ya yo moko privé et ya mwasi ya mobali ya bandeko na yo ya collègue na yo ya mina yo ya bandeko ya belle famille salabiso si eko salabiso bien makasi to comprendre que bana Ipen bana Ngomba Kinkusi bazali tellement ebele bazo landa biso awa na 3 Exa Production TV. Merci à vous, merci na ingénieur Augustin Kaninga et le Moulouba le plus civilisé du monde. Papa na baby, papa na Dido, papa na D-Live et papa na Augusto et mobali yangani ya maman chérie Moulanga donc famille Kaninda et te possibino ba mbote et belé ya mingi. Voilà, on va toujours na avenue Suisse. Chers internautes et toujours découvrir avenue Suisse alors et na tikibino et tout découvrir sous avenue Suisse et longo nabino et na kozongi la bino lisusu et après en entendant tous en moins musique to souffle muke et bongo to zonga. Voilà, merci. C'est tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Kasi ata moko yo moko te
libanda maloba na Nzambe. Eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Tozongela ye, tozonga ye na maloba na Nzambe. Oyebi malamu, la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyiko tosanzambe. Ce n'est que Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato toboyiko tosanzambe. Talabiso bato masumu eleki. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, bino baitu, bozolanda biso. Et toujours awana avenue Suisse et la quartier Ngomba Kinkosi, commune d'Ingalema, autrement appelé IPN. Voilà. Et toujours awa, toujours l'Axabino et avenue Nabino, avenue Suisse. Et ban avenue Suisse, partout vous êtes, c'est possible beauté. Bonjour, bonsoir, meilleur vœu à vous, bonne année 2026. Bana quartier Ngomba Kinkosu, précisément à l'avenue Suisse. À l'avenue Suisse et tout possible salutation. Il y a mingi donc bozana lupangmawa oyebiawa et ovandawa okola obotamawa vraiment yakamba una commentaire et tikela biso commentaire ya malamu et ko sala biso tellement kitoko tokomona ke bana ya Ngalema bana quartier Ngomba Kinkosa bazali pe awa ebele libanda ya mboka. Voilà, meilleur vœu, bonne année 2026 et meilleur vœu, bonne année 2026 na bino bainoso oyo bobanda ki kotala biso depuis le 1er janvier et ti kino lelo bino bainoso bo s'abona pe na chaîne oyo et bolanda ka biso bozalaki na biso pendant année mobimba et to pesi bino ba meilleur vœu ba bonne année 2026 na bino partout vous êtes et to pesibino et ba bonne année et ba mbote ba meilleur vœu na bino bo fêter kitoko na banda kuna bino bo fêter kitoko na banda kuna bino o école nango OK kuna da ki centre nango orphelinat a nde école nango. Lisume koma nango perfectionné Risque sana. makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye koluka oya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka oya lipambole mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila
tosala na bazele nyonso ye. Voilà, merci beaucoup et toujours continuer toujours à na avenue Suisse et quartier Ngomba Kinkusi awa na commune ya Ngaliema et toujours continuer. Voilà, meilleur vœu na papa Freddy et Kalidja, meilleur vœu na papa Freddy Kalidja. Le capitaine de l'équipe Molande Monene, il y a émission Les acteurs de Kinshasa découverte. Et pendant toute l'année ici, il y a 2025, papa Freddy Kalidja et ma meilleure Venae Belé et ma bonne année 2026 et puis Toposiope Bambote et sans oublier papa Paul Mafuta et depuis Hollande. Papa Paul Mafuta depuis Hollande, Toposiope Bambote, ma meilleure Venae Belé. Papa Paul Mafuta et bonne année, meilleur vœu na jubilé et pourquoi pas topé ça et meilleur vœu aussi na communauté mobimba oyo batala kabiso et meilleur vœu na bino et topé si meilleur vœu bonne année 2026 et na papa na biso Ricky Bazika Japana na maman Angèle Dondo depuis Londres topé siopé meilleur vœu na bino il pas besoin mi bozo talabiso et meilleur vœu et na Joachim Yelenge topé siopé meilleur vœu na yo Joachim Yelenge et meilleur vœu na yo bonne année 2026 et pourquoi pas et aussi il y a copé ça mbote na Emile Mweni depuis Manchester City hein Emile Mweni depuis Manchester City et moi na oni Britannique moi na matete babanga ramboa et meilleur vœu na yo mbote na yo ya mingi bipa ozwami ozo la na biso maman Jolie Ngumbu et meilleur vœu na yo mbote na yo ya mingi et pourquoi pas na papa et Ricky et Bazika c'est déjà cité et meilleur vœu et na Dango Masoudi hein tonton Bio Dango Masoudi et meilleur vœu na yo pourquoi pas et meilleur vœu à mon vœu Selele Nzembela Mfumu Kimbangu Bakolo Garde Midi Moninga Jilika Lipumbu J3 de Bruxelles na Jacques Ndombas hein bana Bruxelles bonne année na bino et mbote na bino ya trop maître Dazika Poala papa Freddy Kalidja gratification na biso yango c'est-à-dire libanga tozoboka ande carton na biso soso na sac na biso ya ya loso ci bango ya biso tokozala nango oh biso to remercier bango ya biso gratification ya kwa papa Mafuta aza pe ndambu na ye aza carton na soso na ye cela est papa Gervais Luboya aza carton là on se oui biso tokosala ya voilà c'est pas au niveau son c'est là gratification na biso on est ensemble voilà merci beaucoup toujours continuer voilà on a te bandé ko kita et je vous signale qu'il y a venu Zali tellement moulaye je n'ai en zongo non aboye omoni koto to wuti a venu Zali tellement moulaye to bandaki kuna na antenne wana mi balé ya ngwana nde masikita venu masikita ti to yebu tozo mata a venu pe ezo continuer kaka na silité a toujours avenue Suisse et na quartier Ngomba Kinkusi et na commune ya Ngaliema et autrement appelé Ngomba Kinkusa autrement appelé Ipene donc belé ce que tu n'es pas Ngomba Kinkusa et bien toi na zara Ipene donc voilà et awa et tout petit matanga ezali awa voilà matanga et lieutenant général
Sikatenda Shaban. Voilà. Kutimatanga awa. Depuis ezali espace baloué saka. Puis ezali lopango. Donc motonyo sawebi lieutenant général Chabani Aouti Koti Kabiso. Voilà. Et merci. Il y a rond-point. Ah, ok. Attends, rond-point, pas de à l'université. Comment université pédagogique nationale, oui, institut pédagogique national. Comment ça la référence université, mais tu as un quartier Ngomba Kikusa. L'un tu as un pays dans le quartier Punda, Bangu, oh ni ba pigeon. Pigeon, ah ouais. Nous sommes déjà à la commune ya Ngalema. Na moni que mutavanda na pigeon, kwa biso ke na vanda na ipeni za passe. Alors ba pigeon, na bata koto ipeni kaka. Ah ipeni. So hizo mtu na ngoma ikusa ndo tuno wapi? So c'est na vanda na ipeni, a se repérer maman. Mais ce ipeni ngo za munena. So mtu vana telecom, awoye mse wapi? Vana ipeni. Na ipeni. Ah, tabata telecom nyoso ipeni. On tout cas ipeni. Ke ba pe bata bajaji ngalo ko ala ipeni. Ah. Bajaji. Leti kan ya bajaji. Ngomba Kikusa. Wawa. Lelo toke na sisti na ti. Bebe nzusuka. Esuka. Sisi. Wawa. Toli yango ko? Toli yango mama. Ke bo ko ta ne ko zango na libosa. Are. Toye ba mama. Oma be bima be ti compage. Et puis matin bois dité. Auto bois di ba ntanga mamba. Mais comment tu vas que Roger ça commence? Mulaya venu bata kuta mutakabula ba venga mtema be. Mais oh normalement ingénieur. Moni trajet. Banal passe na telemi. Ti na masikita. Obi ko banda na sayo. Na direction sayo ti nini Prince Kasavu. Eza kutu o leki mulai. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Et toujours continuer. On a venu Suisse, na quartier Ngomba Kikusa et na commune ya Ngaliema. Merci na ingénieur Augustin. Et le lingue to kotambola ndenge to mesala toujours kotambola et toujours tambola toujours pour na kolakisa bino
botika biso bokenda mikolo ebele libanda ya mboka oyo boniata lisusu kini te to mpe bamisusu boyaka na bino ebele mpe bomisusu boyebi koto te donc awa toza na ngomba Kinkusa na commune ya Ngalema référence na biso ezali institut pédagogie nationale IPEN comme université IPEN donc mingi ebele boyebi rond-point IPEN voilà ebele boyebi ka rond-point IPEN boyebi mpe université IPEN donc en général référence na bango nde ezalaka koto moto avandi koto oyo soki aza libanda mpo ayebi soki naza na ngomba Kinkusa ezalaka faire oyo aza navandaka na IPEN koto ezalaka na IPEN donc yango moni naolobaka mingi IPEN mais quartier oyo ezali na plaque oyo leta ayebi ezali quartier ngomba Kinkusa eza awa na commune ya Ngalema ndenge tomona baquartier lokola bapigeon baquartier lokola baquartier Bangu baquartier Punda baquartier tout ye mpe azali parmi baquartier na commune ya Ngalema. Voilà, merci beaucoup et merci à vous. Merci Nabino Batutu. Bozolanda biso botala biso tobaki tokolakisa bino avenue Suisse tina suka toyeba Suisse et suka to ningini. Donc lelo toye tokolakisa bino avenue Suisse. Merci Nabino Bainoso bozotala avenue Suisse. Merci Nabino Bainoso. Vous se retrouvez déjà dans la résidence Nabino, dans la mapan Nabino et dans la école Nabino Botanga et partout vous se retrouvez dans le quartier, dans la avenue Nabino, awa dans le quartier Ngomba Kinkusa et dans la commune ya Ngalema. Voilà, message et merci et naba abonné na biso nyonso communauté na biso 3 exa production TV Mobimba et tozalaka na bango tomesana kozala na bango tokomi vraiment na fin de l'année voilà toza bongo na paroisse Base Anuarit voilà Onia Omnibus voilà toza bongo na Base Anuarit école Base Anuarit bayebi yango otanga awa oleka awa voilà donc Base Anuarit Yangwana. Merci et merci na communauté 3 exa production Mobimba bazalaki na biso pendant toute l'année et pe bayaki kozwa biso pe na katikati ya année pe bazwi biso na suka ya année pe bazalaki na biso na 2024 donc tosangisi bino to master bino toyebisi bino te bino gratification na 3 exa production TV le but to bino gratification na 3 exa production TV ezala ozali doyen bandana biso na 2023 ezala ozali doyen bandana biso na 2022 ezala ozali doyen ozalaki na biso na 2024 doyen ya 2025 ti to aussi ça peut année 2025 et ça peut kokuta biso na 4 année 2025 to lobi ba nyos oyo ba bengaka biso oyo to sololaka oyo to partageaka oyo bazalaka na biso na nzela ba téléphone na nzela ba singa na ba o mususu to zolo ba suivant na ba bazalaka na biso na nzela ba singa oyo to koma famille oyo to bengaka suivant famille 3 exa production TV donc gratification na bino yango to memeli bino awa na 3 exa production et TV gratification na bino ezali ke to comme na fin de l'année et to yeli bino ba sac ya loso toyeli bino basaki ya semoule et toyeli bino ba bidon ya huile et toyeli bino ba carton ya soso et toyeli bino oyo tomemeli bino ya ngwana tomemeli bino 20 tomemeli bino jus donc ya biso et gratification na biso ezali et topesi biloko wana soso et loso et mafuta et vin et topesi yango tobandi kopesa yango na gratification topesi yango tobandi na kopesa yango le capitaine de l'équipe Papa Freddy Kalidja
et topesi yango gratification na biso yango wana et topesi Papa Paul Mafuta, gratification na biso yango wana yamba yango papa et topesi et papa na biso Joachim Yelengi yayo yango wana Emile Mweni mwana ya Oni Britannie bango babanga kaka mbwa bana matete à part mbwa babanga also eloko te et topesi yo yango et topesi mama Jolie Ngumbu depuis France topesi yo et topesi papa na biso Ricky Bazika Japana. La trahison est une intelligence avec ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dit bote mon masse eveke moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Ah, la gratification na biso yangwana et maman na biso Jolie Ngumbu depuis France et papa na biso et Ricky Bazika Japana na maman Angèle Dondo depuis Londres, maman Kuku Kuzaya et bamboti na yo ya mingi et gratification na biso yangwana tozopesa bino bozwa ba loso bozwa ba bidon ya huile bozwa ba semoule bozwa ba carton ya soso et voilà et yangwana c'est que yangwana topesi bino. Voilà, merci na Mave Lutete yamba yango pe na motema malamu et Mave Lutete yamba yango et papa na ngai aïe 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 aïe
on est ensemble et voilà et napesi Dango Massoudi et Massoudile et Zope Ayo et pourquoi pas na Jimmy Diankalou, hein? Jimmy Diankalou et depuis Suisse et depuis France, voilà, depuis France et Jimmy Diankalou depuis France, n'a pas si peu bambote moninga Dango Massoudi, Jimmy Diankalou depuis France moninga Dango Massoudi n'a pas si bino bambote pe belé n'a pas si bino pe gratification na biso ya ngwana et pourquoi pas na selele Nzembela Mfumu Kimbangu bakolo garde midi gratification na biso pe ya ngwana bozali ebele bozolanda biso et papa Agostino Louvangadio na mama Kati Louvangadio et yabino pe ya ngwana depuis Paris. Chers internautes, on a tout Kotika avenue Suisse et ce qu'on a monde côté avenue Kumisa. OK. Avenue Kumisa. Voilà. Merci. On a tout avenue Suisse. On a tout côté bongo avenue Kumisa. Voilà, il y a voilà et Ketina c'est avenue on est suki. Donc kuna ezali j'espère mai. Moi ça mai ezana c'est et mon aniga paysage nango qui mai ezana c'est donc kiti okaiti na c'est. Voilà, merci beaucoup, toujours continuer et merci na maître Dazi Kapuala, mobile lekimbo monelengi na Gaël Ngesu depuis Texas, bambote la bino pe ebele maître Dazi Kapuala, mobile lekimbo monelengi na Gaël Ngesu depuis Texas, bambote la bino ya mingi et bozate mebele bozolanda biso bozolanda Lubumbashi, voilà avec biso Kumisa, donc Kumisa et Kumisa donc awa toujours donc toujours qui a venu Suisse après venir Suisse toujours venu Kumisa donc à toujours bongo na venu Kumisa et toujours là que ça blende avenue Kumisa. Voilà, merci à vous, merci le lingi bolanda biso, merci partout. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumuleki kozongela kaka nzambe etika hypocrisie et avenue Kumisa yangoyo et tozokoba toujours na avenue Kumisa. Voilà, gratification na biso topesi yango na papa na biso Guy Mayala na maman Marie-Louise et papa Guy Kalamabi et na papa na biso et papa Guy Kalamabi na maman na biso Bijou et Mabuta topesi bino pe ba mote pe ba gratification na biso année 2025 tokota 2026. Donc voilà, merci et awa nous avons avenue Kumisa. Donc c'est ça, awa avenue Kumisa, yangoyo et toujours ça, avenue Kumisa. Voilà. Merci, merci. Le lingue brota biso, merci le lingue bolanda biso et toujours continuer, toujours ça la kamusala. En général, tu peux si gratification et nabiso, na babonné nabiso nyonso, o batala kabiso, ba fanatique nabiso nyonso, o batala kabiso et tu peux si bino ba gratification là-bas
meilleur ve na biso elanda bino bipai nyonso bozwami bozali bozotala biso vraiment topesi bino yango na motema moko. toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye et mosala ezosalama toujours comme d'habitude ndenge tomesana tosigna contrat nde kaka tolobaka na bino biso tozalaka bana ya misala na bino e biso tosalaka nde mpo na bino tozalaka vraiment bana ya misala na bino tosalaka nde mpo na bino sans bino e biso tokosala te. Donc voilà, et on est ensemble toujours, continuer toujours. Merci beaucoup chers internautes, merci bande konyoso bazo landa biso awa chers internautes bongi muke et maintenant ko ebsabino il pas ni tozali parce que tokota ki avenir et Suisse et tant to viré et to komina suka tokota avenir et kumisa avenir kumisa yende azo bimisa biso boye yende azo bimisa biso boye et potozonga ti masikita. Voilà, merci à vous, merci Nabino Batutu, Bozo Talabiso, Bozo Landabiso partout, merveille na ba continuation o batala kabiso et malgré bobomba maka bobimisa bimisa kate et merveille Nabino ba continue biso autorité na biso nyonso o botala ka chaîne oyo to pesi bino ba merveille Nabino et merveille et na ba nyonso et oyo balingaka biso o balandaka biso oyo basabona na chaîne oyo ata bobengaka te bokomantaka te et boyemaka pe te mais botalaka kaka. Vraiment merci Nabino ba meilleur ve Nabino et 2026. Voilà, et tozokoba toujours et tozokoba et oh il est venu lui. Voilà. Voilà. Tokoti avenue Kumisa, Tobimi avenue lui donc on a tous na avenue principale. Ah, n'est-ce que va venir Mike et Koti donc chaque direction to bande ko leka wana et ça va venir o ya Mike o za na ndenge ya kati. Donc voilà. Ah, ça va venir lui. Voilà. Avenue lui. Alors, toujours dans le quartier Ngomba Kinkusa. Alors voilà, merci beaucoup chers internautes. Et le temps d'un souffle mouké et na tikibino de découvrir sous avenue Louyeye, toujours quartier Ngomba Kinkusa, commune de Ngaliema. Merci et à suivre. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
biloko akolia ye alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosameme tokolaka mpona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole merci na bandeko na biso tu bolandaka biso mpe bozolanda biso na émission oyo ya quartier ngomba Kinkusi et tozocontinue et toti kotika et avenue ekumisa tokoti sikoyo avenue ya monene avenue principale avenue Luyeye toza liboso ya collège King Nono et otanga awa oyebi awa et liboso ya collège King Nono mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Merci beaucoup et tozokoba toujours awa na avenue Luyeye et l'avenue Luyeye ezali parmi baveni ya minene lokola ndenge tomonaki avenue Suisse et avenue Luyeye pe yango oyo ezali baveni ya minene et baveni principale et donc après avenue Suisse nde deuxième avenue elandi avenue Luyeye donc awa tozabongo na avenue Luyeye. Merci beaucoup na bino bainoso bozotala biso, merci beaucoup na bino bainoso bozolanda biso partout bozali na monde topesi bino ba meilleur vœu ba mbote na bino ya mingi ba meilleur vœu et ba bonne année 2026 elongo na Yesu Masia no konzi donc topesi bino ba mbote ebele voilà et tozokoba kaka toujours et tozokoba et awa na veni Luyeye voilà merci et bozomona et avenue Luyeye on se retrouve pas na bino voilà fondation Caroline Sheka Okito voilà fondation Caroline Sheka Okito voilà après tout le monde orphelinat et les enfants de la grâce voilà merci tozokoba toujours avenue grâce et avenue pardon Luyeye avenue Luyeye yango merci na bino tout bana Luyeye et omoni pa na bino omoni lupango na bino omoni quartier na bino omoni avenue na bino omoni lupango omoni résidence na bino omoni pa na yo omoni pa ya belle famille na yo omoni bisiko bande koya ozaki na relation moko quelqu'un koto voilà au découvrir yango obima okenda libanda ya mboka ça fait mikolo ebele et oya lisusu bato osali ba 3 ans osali ba 5 ans osali ba 6 ans osali ba 15 ans 20 ans et mais lelo au découvrir yango et à travers 3 Exa Production TV voilà donc et bisotoye de kolakisa yango alors omoni epa na bino au découvrir résidence ya famille au découvrir epa na yo belle famille au découvrir epa ya ami na bino cousin na yo au découvrir avenue Luyeye ozana ba vrai souvenir ou mauvais souvenir awa na avenue Luyeye na quartier Ngomba Kinkusa et commune de Ngalema et référence quartier Ipen donc tiela biso yango na commentaire et kosala biso
tellement bien makasi et on est ensemble avec vous. na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire pesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzamba lobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala sima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bilokwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo masele eveke moko na lobi tozonga na liloba
Merci. Ne lolenge botala biso na komona lolenge boko commenter bana venu luyeye et ndenge boko tala boko sepela et bana venu luyeye et bambote na bino ya mingi ba meilleur venu na bino toza toujours na luyeye na bino awa toza kolakisa bino bandako na bino ba parcelle na bino et to kolakisa bino ke avenir na bino donc to kolakisa bino avenir na bino awa na quartier Ngomba Kinkuse Ipene et bongo toza bongo na avenue Luyeye bomoni to bandaki bongo na avenue Suisse avenue Suisse pardon et to silisi avenue Suisse et to koti et to zui avenue Kumisa avenue Kumisa et bimisi biso na avenue Luyeye nde banda to bandaki avenue Luyeye yango awa na quartier Ngomba Kinkusa et référence et Ipene na commune Yangalema. Merci l'ingénieur Augustin Kaninda, le Moulouba le plus civilisé du monde. Merci na papa Kowe Michel et Bioko papa na Kowen to pesi pe bambote et belé équipe mobile Maya 3 Exa Production TV et ba Fabien ba Josué ba Ali équipe mobile Maya 3 Exa Production TV et bambote belé ba Augusto hein ba cameraman nyonso et il y a 3 Exa Production TV na ba monteur to pesi bino bambote et belé il y a mingi et ba meilleur vœu na bino ba bonne année 2026 na bino. Donc voilà nzamba batela biso et ya kokisela biso ba besoin ya mitema pe ba vision et na biso awa na 3 Exa Production TV. Merci na bino ba bokolanda pe ba bokokanisa et bokokanisa équipe na bino bokokanisa chaîne na bino na o bokobanzela lenge biso to pesi bino ba gratification et trebite bino pe et na part na bino boko zongisela biso pe nini voilà boko yano la biso nini. Merci na bino ba nyonso o bozota la biso bozolanda biso et na émission oyo kitoko boye et quartier kitoko et commune kitoko ba venir kitoko mais ba venir on les ali tellement milai ya kosala jeter nanki avenir ali tellement milai moko ya kosala jeter avenir mes ali milai ya kosala jeter. Voilà, merci beaucoup. Na baïnos la biso. Merci beaucoup na baïnos bolandi biso. Bozala ki tellement ebele liboso abetondo na bino et bomoni et bo découvrir et avenir Suisse et na avenir Kumisa et bo découvrir na avenir Luyeye. Donc ezali awa na quartier Ngomba Kinkusa et na commune Yangalema et autrement appelé Ipene. Donc ebele balobaka tozaka na Ipene. Va na Ipene. Pas besoin na Ipene. Mais Ipene ezali Institut National Pédagogie et yango koma Ipene ezali université et Ipene université Ipene et yango moni et ezali référence la photo rond-point Ipene et donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tozo silisa avenue Luyeye omoni pa na bino omoni lupango na bino benga biso commenter aimer partager tindela bande comme susu batala oza pe na question olingo tuna biso oza pe na likambu olingo pesa biso pe bonne fête olingi pe otindela biso quelque chose et vraiment numéro na biso ezali wana na yo moto ko penser na biso ko raisonner biso pe ko kanisa biso na bino ba nyonso ba fidèle na biso ba abonné na biso oyo botalaka biso vraiment et ba contact ba numéro na biso et ezali wana ozana besoin likambo tuna motuna benga biso toza toujours wana on est toujours ensemble avec vous. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup bandeko bonta la biso awa tozaka kabongo na avenue Luyeye ne parce que bino zali parmi ba venir ya Milai et donc ba venir à côté zali Milai ya kosala GT zali Milai donc ba venir à côté distance nango ezali déjà ba quartier mususu et na ba commune mususu
Donc voilà, et puis ezali ba commune mobimba. Donc kobanda banda na masikita tina suka kuna ekoza de mulai ya commune Ngiringiri. Ekoza mulai ya commune Ngiringiri. Donc voilà, et merci beaucoup Nabino Baino so botala kibiso. Merci beaucoup Nabino Baino so bolanda kibiso awa na émission Nabino na Ngaliema commune Ngaliema. Toi qui le loco tourner la commune Ngaliema et na quartier et Ngomba Kinkusa. Merci na Dango Masudi et na moningana et merci na Dango Masudi et Bambote Bela Landibiso. Merci na Papa Fodi Kalidja Landibiso azalaki on a pona Rolanda Biso. Merci na Emile Mweni azalaki on avait pona Rolanda Biso. Pourquoi pas na Emile Mweni et moi na Majester City azalaki on a pona Rolanda Biso et Mavelu TTP alandi biso na émission oyo et ba Papa Fodi Kalidja ba Papa Paul Mafuta ba Mama Jolingumbu bino ba nyonso bozalaki wana pona kolanda biso ba Papa Agostino Luvanga de Mama Kati Luvanga de ba Papa Guy Mayala na Mama Marie-Louise bazalaki wana pona kotala biso papa na biso Ricky Bazika na mama na papa na biso Ricky Bazika Japana na mama na biso Angel Dondo bango pe bazalaki wana pona kolanda biso Pasteur Izembo mon papa Pasteur Izembo depuis Lille et na pasteur na apôtre na biso Pajo Malosa yepe azalaki wana pona kolanda biso Pasteur Izembo et na apôtre Pajo Malosa depuis Lille. Donc bambote na bino trop ba meilleur vœu à vous et 2026 bazalaki wana tellement ebele ba maître Dazika Poala hein mobala leki et mbongo nelengi na ba Gaël Ngeso na Texas bozalaki wana ebele ba papa na biso Gai Kalamabi aboma soldat na mama Bijou Mabuta pa landaki biso mama Marie-Louise et pa landaki biso bozalaki tellement ebele liboso ya betando na bino ba docteur Jean-Marc Ntita Kalonji yepe alandi biso na émission oyo et bozalaki tellement ebele et pourquoi pas na Jimmy Diankalou hein, Jimmy Diankalou depuis France yepe alandi biso Jimmy Diankalou et yepe alandi biso depuis France bozalaki ebele ya kolanda biso na émission na biso il y a Mokolo, il y a Lelo Bino Baino Sobotali Biso, ba Maman Jolingungu, ba Emile Mweni, et na Majester City, et ba Mavelu Tete, et ba Bino Baino So, Oyo, bo Otali Biso, ba Papa Paul Mafuta, et to commune na Souka, il y a émission na Biso, et voilà Awabongo, Tozongi na direction Masikita, avenue Masikita. Voilà, merci beaucoup. Nabino Baignon so botala kibiso. Merci beaucoup. Nabino Baignon so oyo bolanda kibiso na émission na biso ya mokolo ya lelo et to pesibino bambote mingi ba meilleur ve pelolenge bozwaki baku ya ko landa biso. Voilà, merci beaucoup chers internautes et merci et le lenge tubo talibiso vraiment émission na biso et komi nango nasuka merci na bino ba tubo landa kibiso numéro na biso zali wana na écran na bino na betando na bino benga biso na ba besoin nyonso kozala nango ba question tout olingo poser et motuna nyonso o nyonso zala nango besoin awana 3 Exa Production TV benga biso et okozwa biso tozana biso wana. Vraiment merci Nabino Baino Sobotala Kibiso, merci Nabino Baino Sobolanda Kibiso, partout Bozali, Oyo Botala Kibiso, Bolanda Kibiso, na émission Oyo ya quartier Ngomba Kinkusa, quartier Ngomba Kinkusa, et Awa, et Bomoni Lolenge, de la Kisibino, voilà, Awa Sikoyo, Zobima, Avenue Marine.
et Avenue Marine. Et merci Nabino, tout merci l'ingénieur Augustin Kaninda, au total qui n'est du début jusqu'à la fin. Et merci Nangape, Totambol Nabino, Papa Sano Bakada, votre journaliste. Et n'a pas besoin Nabino Nyonso, les numéros Nabiso Zalana Bengabiso. Au revoir, Tokutani, na numéro Zalikoya. Bye, 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 au revoir.